Mon frère, Yokanga très bien. Tout négligé par mon côté, na vie, tout est comblé, tout est calculé. Quand vivre dans mon kilo, la balle va être en terre. Ce que nous pouvons cocater, harmonie aux athées na balle. Tout au sale est calculé. Et puis, ce que mon dit comme il y a grave. C'est qu'une intervention si là qui m'a mis sain sauf. Quelque chose erreur. Dieu est merveilleux. Nous avons passé la grâce, nous avons tout cas prier. Tu es dans l'église comme ça, ça se bon gars. Nga mutu na yebisi yo toli a pete base. Nzamba sala ka grâce na bakango kuto kondima te. Mutu musu bato bazo suspendre ke bandi assassin kingani. Mais nzamba za na faveur na comme ça zo kuta na babi kisi nde bikisi ekisi te. Ma wanzambe na faveur. OK malem. Comment ceux qui sont sortis ma pona bana o so ba koli bazung sakete. Comment nzamba ko ina biso to sabi kela mu na poto prier te. Ebele ba sengi via nazo bana ebele ba sengi vie de fête na misu. Donc, atali kaka soma likamuna misu et côté malini. Oh non, parce que bangi ba paquet adversaire ou bima champion té. Oh là la pe pongiro. Na yebisi yo. Moi si pas personne valeur ça ka na mbeto tajité. Okola na moi si ne to ko so bolingo za makasa ko mona ko le ponche bana pe ba ko ya ko tenga maté. Oh, na personne ba schéma. Voilà, bolingo so ke mo sa longo bolingo. Ah, te au PC5 ça ko ça ki 2000 francs na futi ndeba nyongo. C'est ça. Na te so na lo bani. Na personne ba périmètre ya vrai. Tala. Au moni, et là, vous avez biso. Batu baso comprendre sans réalité. Engagement ko comme mpaka na mission za pete. Pourquoi me yela mutunyo sauter? Ndikonanga. Yozo mona ga mpaka zo tambola. Na ebisi yo, tala batu banuna babima ke belé. Vérifier bango na ba quartier baka muke. Batu banuna. Batu banuna. Ko nuna eza ordonnance signée par Kolo Muki. Ko za la mbamba ko lukela mo ko lipa eza makamanzambe te. Même l'église baté batu bien. Bon, confrère, tu n'as qu'à changer ma canisse, on peut s'en faute comme ça, tu as des gars. On a des délivrance, on a des délivrance, maman a délivrance, tu as mon tour à moi, c'est le copine. Je suis mon courage avec la délivrance l'église. Nani a sa colonna, ni pas peut s'en donner nani. Yo joueur le colanga, tu es sur le terrain. Quand foutu nanga, yo me trompe sans faute bien entraîner. C'est quoi ta tigna si ça match, yo n'a pas problème ni. Mais yo comment yo contrôler Nazo ka moi. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur une nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Un petit exercice, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner. Et cela c'est fait gratuitement et ça nous fera énormément plaisir. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci infiniment. Nous précisons à la prise de vue, nous avons Gédéon là et la réalisation est bien sûr assurée par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Clin d'œil spécial à Petrus Mamba également qui nous assiste. Merci à tous nos partenaires, donc à Gianni Sita, Ntungan Poutubanga Mituri depuis Suisse-Hollande, on a un homme réglo et crédible, prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi, Motomoro bien, Koulou Tuabale qui est belé, combattu mais jamais abattu parce que nous vivons l'époque du commandant en chef. Merci Kouloutou, merci aussi à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires, infiniment merci à Mamari M5 qui nous suit depuis quelque part. Roi David, motema Madina, on a passé une mbote, est-ce que vous autres la biso. En tout cas, bande de surtout, bota la biso sur nouvelle tendance télévision, vous allez belé, paye à côté la biso, paye. Continuez toujours à partager, à aimer nos vidéos de façon qui peut permettre surtout ça la sous avec beaucoup plus d'énergie, Nenge et Sengeli. C'est un jour très très spécial pour elle, la dame de cœur. Elle, c'est vraiment une mère, une maman, avec un grand cœur et surtout, elle donne la vie. Elle partage un très bon moment bien sûr avec nous parce que c'est son jour. Joyeux anniversaire maman Angela Zavatunga qui séjourne à Kinshasa. Joyeux anniversaire, nous chantons pour toi et surtout que Yaya Pena, Yaya Baleke Belé. Donc maman Angela Mote, ici au Zolanda Biso, Zamena Lola Abatela yo et Abakiselo Susu, Bamboula et Belé, tous à l'ensemble. Oh mais la penza. Merci beaucoup. Na Bino Nyonso. Alors je crois que nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Désormais, retrouvez encore Passer John Toli à péter sur une nouvelle tendance télévision parce que c'est vrai, ça fait beaucoup de temps que des alaka kokoso, nous autres coupé ça mais nous avons repris cette fois-ci avec les boulots grâce à Nzambe, pe na bande konyon surtout oyo. Basutina Kabiso, en tout cas merci. Passer John
bonjour pe kukuta na susu malamu c'est pas si biso kitoko makasi de kwalen na kitoko nzamba sali grâce moni komona nezaka bien oyebi vie est appréciée tant que vie est appréciée na makambo ebele d'âge mo na komona mikolo quand tu vas te belé ba yebi ngana ba chaque fois na tongo avant la muka na tuna na santé tout so coopérer ndengeni o vérifier na ngana kota na checking ya santé ndeza na tongo faut mo vérifier mai huile isimbaki tete na mutuka avo za assurance ko bima pokende pour se vérifier tete tantôt ngene mai zo déranger chauffer na place ko za risque yo ebika nzoto pena ko checker ngo bon je vous dis vrai parce que ko tuna ndengeni avant na tuna cop santé so santé binanga OK côté tuna kokende ato moninga na tamboli makolo sekinga ato moninga etala ye wana esimbe simba te tant que santé na to coopérer a sambwisa kanga jamais santé baté bo seki ye ku ya zangi mais lokwa tuna kinga na coopérer kina ye na ko décevoir yete on remarquer même bimi tongo zongi poka même bato lupang batimbeli ke muto ala linza ko sufi na tongo ko na pas na passe on a tant mabunde roko rokoka mais comment zoli a te santé eza pour te coopérer kina santé on a option chima et belle ma pesa ki santé mu kongo ne bande pas na confiance ko pesa privilège na oya mukili sans tout na santé ba coopérer ni et fait azui ay ko la santé na trop tard santé ça silika pour pesa valeri te tant nga tout na santé ce qu'on dit santé pas très rié ozui no mbongo mais ko pesa nga valeur tenga pe na choli yo o comme mutebela mbongo akufia fa bona je mukebo ba coopérer na santé te des fois on l'a toujours bien na santé na oya biso schéma mais normalement ba tumso mona que non azo laisse sa santé te mais azo même sa santé makambo ebele mikumba donc a check camion na parking ke ne ba ko ngona 5 litres matondi si ba batu boko le kataka sangulu te a vérifier peut-être ce qui ndenge ça comme la penga série moko bo yo mona ba base yo mona to zobeta calcul ba mo sibito comment yo bimi na tongo tambu sinzoto pona ko ngo kop musu to mona musu so mona aboy na ko mata transport mais peut-être ça on comprendre on remarque muta boy même ko mata transport ya ye moko ya transport makolo pona ko mbongo ebima or ba tout ba betia makolo soka fongola ko sa ta ba 43 km. On comprend. Kilométrage monté un peu et affaibli. Mais tant que tu as bimisa mbongo, ora kota nanu na restaurant. Akinde ko tonga nzoto na ke yom to bima ki po yom to bima ki po lukela nganga. Orena zong c'est là on nunga avant na ban makamuni muto linga soko zimbongo ba dépense ali banda makasi koleka oye muka tambusaki pour remboursango. On a souffrir. Na kondi mana somba elamba ya $100 na konimana kaba boyena mela masango eza fulufulu kokota na masuba eleki na kota santé te po changa mutu vertige mais oya ko rembourser fufu be ko loso be nini ko tonga ngande na tambuseki nzoto yezo msanga pona za na konzo rien yena balo a discuter aka ona era kolia pesa nga muku wa likoso simisanga oyo kabio na ngango bete zo sa kuanga pesa nga parti moko ngai koki mais pendant que ça dépense ba $20 pendant que l'examen na masanga rapide pendant que ça ba tapacha ko kabela batu rapide asombi biloko zotinda batu balia yes ko se ka kondire mo pa ya kolisika zoka yimutaza na manka ya dindaka mingi ya zolia mingi na je so ba jewana mon frère yokanga très bien to négligé par mon côté na vie tout eza comblé tout eza calculé ko vivre na mukile za loko la balle ba betaka na terre ce que mon pepe kokate harmonie ko saté na balle ce peut me pepeler qui mingi comme bala li tout bimi lokola rugby parce que tambola su bete bala uzakutenda denda kutengam bale bima complet pe ko xanyos na mutili hasard exacté tout au sala que ça calculé et puis soko moni li comme que comme lio ya grave ouais c'est qu'intervention si là qui moment bimi sain sauf quelque soit erreur Dieu merveilleux nzamba sala grâce na batuka ba prière raté te mena ba église ba comme ça ba ça biso bon kaka ngamo tunayebisi yo tolia pete base nzamba salaka grâce na bakambo kuto kondima te mutu musu bato bazo suspendre ke bandi assassin kingani mais nzamba za na faveur makambo ça zo kuta na babi kisi nde bikisi e kisi te mawa nzambe na faveur toke malem komanya maloko la soso o soka boti te akimaka mutu soso soka boti pusa na pembe na ndima kokufa pona bana bo mawa ya mama soso ayokelaka bana o so iba koli ba rembourser ete mawe uti wapi comment soso ake église te mayokeli bana mawa bobote koteli ndenge nini anji nini ya ba soso akoti pa pese kimena motema alinga bana abunda pona bango kufa comment ceux qui sont sortis mawa pona bana o so iba koli ba zongisa ete comment nzamba ko ina biso to sabi kela muna epoto prier te
Ouais, tu comment changer pays image Nzambe, avant même sans Nzambe bangamo. Makamnazo bangona ke ba koti Nzambe na rankini na dikela muna ye comme ça ina bangwa dike batu misusu or Nzambe na parti prité. Yo so za na pas c'était faut Nzambe na responsable à pas. Soko za bien c'est que côté non Nzambe yebi mingi. Soko za pia ka ba difficulté c'est que côté non liba bezo sambela malamu teto jeune to kota ki yo to sakité. Soko za muko ume église 4 bonga te mutesi mangindi e komeli ngambo. Oya prière te pasala ka mabe. Na je biso ba schéma. Mukilo to meminga na kimela wapi so kina nkuta botite au kimamu mais so ka boti pusanga pembe e indaka oyebi akufa ka pona bana ko boto bomba bana utaka wapi akende rappel église te mais so tout le monde que ceux qui sont kutu ils quand même maté moi mais makasi na yebi sio so ko biso à cause service d'exemple quand même na bino ke comment na kote ya batu makambo ba monate na kotila bangwango même lola eza promesse tokote ya lola na projet bondima tokokende selo ndenge tokozala toki tokomi mais tant que tozawa expliquer ba tout place baza ba koka po challenge makasi ezao comment ndo kotanga na stade sana le kana entraînement performance ko yela wapi o mais la paix na stade on comprend dango mingi ba ya mukile za lokola ba sombe une équipe ake test une équipe ba sombe ba côté na terrain mais poste azobeta a éviter bale mata amati bale kita akiti siko ça la poste nini okomela pema pambo kosi ke terre za mabele ki munene ke boyo biki biki o mampiki penda boîte o so biki biki o kutwana do o soko tondi mingi wala senga sko o biki sababu ka yo sengo bima nde mingi basana mki yo moni biso babola na kisasa tala otamba babola bakima prince ite ngape komelanga o ya so yakile na biki na oke pena na kata prince yo kabat le mwana prince yoka kanyo pi yoka atutanga ko mona atutanga mona na otamata sans frère exactement yoka ameko tutanga ko mona ameko tutala wale komi comme psycho okolo ba chrétien pour comment on te le ke chaka nyoso ma fou on a bisa moni parce que loko wana pona ko kongola ko zongisa na nzela il faut nini faut expliquer ba tout ce que ba yeba tina toyela base il faut ba yeba mukile za mabete mukile za avantage nzamba pesa ça rappelle bien so moni mukili mabese yo comprendre ndema kamukoto yeli mabe comment il kamba promesse na confier na ngoma kasi ko le place na zana zo pesa ngo forme te pe pesa nga kimia éviter ça on comprendre ba technologie ba expliquer ba tout bien vie est appréciée kolom kila yaka avia pitanga yemuta kela tout au moni eloko la manga akola rapé azana bana abima rapé combat tu comprends boti nzete kutu na Zambie ko rappel victime ayibili kamute bakati baninga pe bazo chola e au monde betaki tolo balongolo to tkal biso nazo bana makamu ndengeza sans kutu obota mbuma bakati merci et puis tous les nzete ko la kana Zamba nyose benga mate bota mbuma yana nzete mususu akobimisa ba mbuma te yo soko yebi to ba nzete eza faux azo représenter azo bebisa ka Zamba pa pamba o nzete na kati ya Zambie eza pharmacie ya banyama tous les nyama soko abeli makasa na soko aliende ko tongola na bango aya pesa mbuma te mais makasi ne soki nyama bela liango santé mais et arriver à né quand même comme on a ceux qui les lots aux exemples ya banyama ya banzete et bon biso moko bato mokil pourquoi est-ce que tu comprends maman na te ça veut dire mutu nyoso to sana pas bongaté quand même on le dit bien même na Zamba baliaka ofele na banyama tous les nyama basalama te balia batonda akotonda lobi lo la tondi bien te mais bazaki na Zamba tantôt kotaka ndako lia kotana lia chaki bango mal à l'aise kolia liko so kale muke balandi ba seni bakimi bakende kuna balien ba dérange bakimi donc balia ndam ti bakela ba sentir que to tondi te koto tokende ki circuit zaki beten zele zaki mabe na so peso ba directive temps donc même lion o lia kamisuni ba jour so pas tonda kana ba jour so pas kenda rajoute na sinon ba nyam so ko ba leopard ba tigre ba lion ba beta rapé 2 jours ça lia mais bazan sa bamona banyama mais a forcer kaka bazo forcer ko luka vie ça bon okamaka te banyama musu bakenda ko mitika bango na mai côté bangando ba liaka bango tant côté na baza damas ezate comme ko ba misa chéres ba pauvre il faut ba kata na ngamba na côté ba matiche boti kuna na zone fertile bakende ko lia parce que ba kata faut ba les rivière on na rivière na bangando baza tant ba s'expose ka ba kata qui risque rien na banyama pe ba risque ko ko biso na ki ko meka vina ngesimba so ke simite mafu ba tantara pe o aza faible ba lié na mai o ba vie forotière batunde conjoncture kolo mukila sala biso teto za la biso tout ba patron mais to za na mbongo pona ko sepesa mutu selo ka besoin mesure na ye musu sa ko za na mbongo ebele me ba besoin na pe bimisu muke par rapport à mbongo leke ebele me koki ete musu sa na mbongo muke besoin koki mutu musu pe côté mbongo azui me côté ko bala e foire mutu musu pe azana nyonso me maladie etiki ete
mususu aza piaka mais côté santé titulaire ba périmètre nzamba cha siko faut mettre la calcul est-ce que nyama lokola pou ata zui kopa ko yiba zangi moto mais mbembe na cop rien a reverser pas au kangama magetu baba nyama. Oui, que Mathieu est tellement profond que courante. Au moins, on a les lois suite à l'embinaye. Donc, challenge est aussi la team ou kolotoko kufa. Au kufi, oui, et ça, le la montrer. Montrer ce que kufite, tchaka. Puis, ce que baby, montre kufite, puis, une deuxième panne pour l'embi. Dès que comme c'est son qui boit de quoi, là, on a été avec une maman malade, puis les longs, mais montre ça qui bien. Va changer pilio et mobimba. Check it, on tourne. Check. Challenge ça. Et belé ba sengi via, nazo bano e belé ba sengi vie de fête na misu. Donc atali kaka soma likamuna misu e côté malini. Oh no baka soko bangi ba paquet adversaire ou bima champion te. Signé aucun bima champion na courage na yo nzamba cha. Kotanga to kotanga te ezalaka base ya kopesa réussite te kotanga eza na 85% réussite na vie selon de batu bachela ngo motema mais mingi pe ba 600 chiki bazo babula malonga te situnga na chiki na biso to kola na batu batombola misapi mingi bazela bango ata na musala ki bubumerse na mona ta moko te mais kotombola botombola misapi mingi moi mais c'est mission na chiki na kamwa moi dikimaka bango batombola ngana simba kaebe vertige ngabiso na nima kamona robela liboma sana simba kisi ngakutuna komona un pis un pete ka tango na koli. Un pis c'est tungi sanga na bomwana na kimela classe na vimba mitu na bigoka père. Oh. Na zia bisa yo pone ni kotane elanga te. Yo katela ngosko corner. Na kata corner yo yebi. Otimbeli penda. Donc permettre de zango so que no keba na challenge. Ndoko nangale ba to ebele ba chefi kimia na lero soko telo betele maboko binzamba lingaye. Akotisi ye moko na challenge ko komena sika ko zwa matanga makate. Bon courage kaka. Na ebisi yo. A créé plein ce a mis précis forme mais azaka na ligne ba to ba zoate combien ba na poto ba benga makende poto tazaka na ninde ko ni ya ni famille bien ni mbonga malunga makasi kaka na bale na yebisi yo est ba chancel memba tika lo kene école de foot mais to bunda kaka mbala mo ba don iné on a ba don iné donc il dit ka mo yaye azana ngo sayeba donc bo bilo ba ka nzamba surprise petit muso mo na pa bilo côté mais côté ko dessert rapide. Mususu mona kote koyemba ye na ye. Donc ndenge vie ça là sikoyo batu mingi ba ebi ko comprendre technique ya checking ya vite. Checking ya vie ça ni. Eza tangu âge comme le quoi na ba 30 francs. Et puis francs. Zonga na technique robete. Donc quand il sa cour ya mutu sabati yo na mutu be okende wapite me bando pesa moko. Faut il a raison. On a sauvé comme 30 ans. 30 ans. Non, 30 ans, ça a mi-temps. Parce qu'on a un match dans le premier mi-temps. 22 ans, 22 ans. 22 ans, qui pas yaya. Attends, 30 ans, pour que pas ndeko fufu ça mo son. Comment na zo kotala leki nanga bala na leki na âge me pesa nga fufu chaque jour. Ndo ya susu te. Osili ke yo moko sa benga na yo. Elo ko nzana batuté. Mais na ndenga mabete. Na ndenga mabete, c'est indépendance. Ke nga pe na moninga mona créer nga pona bimisela nga. Elo ko nzengi batu belé. Nazo bana makama miki. Parce que bato ba signe ba comme nesengo bato ba zakaba qui risque rien à rien. Mi ba kana ba via défavoriser. Akola na famille kana eleka kimanda. Tant comme kolana ba camarade na wenze, siko kolia na ye fo mutoki na bimisele lipa poali atonda ko matongo. Yango ba courage, cop nyoso awa kuna te kuna. Jo pecho bitinda na suka anginda. Azui formation donc yo kaka neto sona lo bani eloko bele zangi formation accélérée ça quoi biso ba goyo te tina ba dana ndaku kaka mama e fufu nangeza wapi yo donc 30 ans azo comprendre que na minute il faut na changer système de fête ya lia ba fête ba so tanga zo na ndaku ala ngitongo komba boko komba o biloko bosi sai lenga lobi mais il y a qui fait tu qui fait ça qui misuni pourquoi bazati na so bana makama solo atika mtu ba critique kaka a déclarer le qui n'a pas tchela e fufu mais na libanda za na basi 4 ba bundela kaye or basi on peut pas na risque o ce que indeli bango ça quoi botuto exacta sima ne moko lisuma baluki abi e makambo ko yela bino ngaite ye moko to créer ba mpani sans motif na so bana ba vérité à vie to que c'est l'envoûtement makambo satan za motema mabe mais satan mabe nyosa salaka misusu ele kela mutu. Donc il y a beaucoup de motos à développer ma belle nene. Johnny pena tinde na dima suma comment na 80 za nini? Ye moko sata tu na banqueter na. Est-ce que ba kisela ki yoka bango ndengo tinda kaka yango. Mikanda rapori yango
Donc la liste à Satan, il y a liste à Satan 10. après ça 10 mais nga na komi na 90 80 na zui wapi ndebere avec le coup à mon akate mais ce que yo meilleur ba que côté ça danger mungongo et salanga faux so bon moninga pembe na ngo DVC nga yo kanga bien de voilà non ben par amour na vie ko comme un objectif tata ko boto na mama yeux lungi na bango mais makamyo so ba ko banu ko yokate Baboti au kokani pe. Baboti est-ce que quoi baboti ngam to ko na les yeux lungi na bango na koli pa na bango est-ce que tout faut be sanga na to sa bango Rien. Yango soki bapara nanga kutu babotanga babombanga na er nyonso balobana nga tu na yokaka te bongo batali banda comment makambo batu misu c'est comme singa ko banga na chefi nanga kaka comme sina yoka bango na pesa bango reso menga na chité na vie soko linge simba zala bagarelle créer idée ba komendo liboma même chez bino ba inio to zanga na muta métier oyo te mais yo créer yango Dans un 30 ans mais 4 pas si libanda. mais ndeberer Nanda wa déclarer foufou. Libanda baso bunde na basi mais nanda ku soki leki na che fufu muke ona os esprit mabe na ko beta oyo mpe imbongo mukoma na tongo nazo mana makama mike comme la biso nyonso mukoma na tongo ore to satana courage ba momi nga na che matoi pour ba vivre bien fonga mona za coopéra so copine na ko créer pepe sanga 100 francs rien de berrer to sokutana nango o so comprendre ba berrer to kutana nga peut-être bakao vina nga telemi ba lokinga na bato ba chafini bango pause ndire mi-temps na ba no frère. So à ce poste pour compétition il y a tellement makasi. Compétition té. Moi ne bongaka, moi ni yoka bien. Métier zanine. Métier ça kato bimaka 5e cop. So ça na place moko cop ezala ko biki na sala ka wana teza ka pourquoi. Mais so na suke futa kata moi hein. Ezala lelo te to na fait du mois. Il y a des métiers. So ça na calcul moko biki loko mo na sala ka to so porter na répétition ti ko simba ka pour venir métier. O so ke ndaka classe. Attends les gens na première mazo quand monter matière aussi ça bonge futa métier oya fanda na garage métier ya na dende to lo bawa métier oya zo sala métier mais musu sala muki tonga kangi maboko azo critiquer pays mais ata pays bongi pesa makuliko ba tia ezate incompétent na je biso ba vérité a tia fina pose tongo ti poko abima lokwa muta zo bela menzo to za makasi yekola ta métier akosepela acheke muta uti kopa memi sachet batika yo wangongo opese 500 de sauver soko za na ngote aventurer akasaka lo ngako sa ba bulo la te ngako sa ba bulo boete opena ba bulo mo yuma oyo ba bulo fo poto tala jeune garçon bo nenga sopana ozo comprendre tani ngazo tamba na mapapa kita ngala tala bo or vie za courage nzela ko bonga feza licho soko signer bagarre vite ko zo kimia te na peso conseil ba te bele ba che banda kuna balabala ba si université te si ba méchant colère la vie ba immeuble ba manka et on a besoin ba âge mo manka 30 ans déjà manqué bande ko tramutu ban ba méchant père nda kufa ou kufa il faut changer le système de G bana ba sero ti ba botami ba benga oncle vie nga moko manka siko yo ko tikela ka beti diwa est-ce que na ba 55 à 60 ans revendre la moto bomba ngati diwa no bi m'entraîner be fétichérité ni no Satan on so manda coûter na jeune poussin déjà o ba bonga vanga mafu mutu mta selo mesure taina na ye ceux qui na baby sa toté za poule nanga na créer lenga pe bimisela nganga e bomba nga eloko ezangi ba ya kisasa dona créer nga po bimisanga e bomba la yo o vanda na château o vanda na kikuku ceux qui kota ko kangi porte ezanda ndaku o la pe pongiko na yebisi yo moi si pas peso valeur ça kana mbeto tagité okola na mwasi ne to ko so bolingo za makasa ko mona ko le ponche bana pe ba ko ya ko tenga mate na peso ba schéma aoka pe panzi pasi na yebisa yo côté bolingo eza te botien pondu ya pamba mwasi ko mona ko eza mabaku nzoko botoni si ba solo schéma na peso ba pe na bolingo kaka na yebisi yo bolingo yomoni tala bolingo soki mosa longo bolingo te au PC 5 ça ko ça ki 2000 francs na futi nde ba nyongo c'est ça na te sona lo bani na opesa ba périmètre ya vrai tala omoni eloko zo sanga biso batu bazo comprendre de sens réalité engagement ko comme mpaka na miso za pete pourquoi me yela mutu nyoso te ndiko nanga yo zo mona ka mpaka zo tambola na ebisi yo tala batu banuna babima ke bele vérifier bango na ba quartier ba kamuke batu banuna de pourquoi mande na âge on ba balo koko muka sakana kwa mususu awa wana kufaki wana pa kufaki okuna pa kufa na zo ebisa yo konuna eza ordonnance signée par kono mokili kozala mbamba ya kolukela moko lipa eza makama nzambe te même l'église batie batu bien bokofre batu na kasho makanisi kopesa nzambe faute comme ça tika bango na dégâts njoko na délivrance mutaleka pe na délivrance te mama na délivrance tia mutu na moi c'est le copie na yo yo so mona courage kwa ke délivrer une église
est-ce que courage va pesa que film qui toka tela ti suka ko nimba il a été courage cop côté cop les ennemis suga te sali 3 jours ba futité awala la té le so cheka le bossa TV ko mo nimba na yebisi yo mais na copa nimba raté animba raté challenger parce que place ni za o bike bozala de monishima surtout même mikolo pierre qui côté partout quand on parle pas bande ko zela fufuna tike ba ko commission maman na boy yo torsiona tika na torsiona ki musana ngeko futanga kena kena pa bande ko moko boye bando même so bana balala ondela likambu bana so bangi kuto yamba ote ngabo na ndako na ko mema bana te me ba peso bana simba ngama na kena ko pise bando mema ki ajenga suko zo ete yo peso ko kidise ba ratio fufu kumika ne tati ya gandie oyeba yo oyo komi entraîneur à moi yo bota pour actionner ba mema moi tiara oh na zo biso ba mitala to kutana ba dega mwana ya yo moko aleki mwana o memi na age mozo tuna mono asa bandi klasi oyo atanga sakana mukate oyo tala biloba lobo to koma mboko to koloba nyoso to komande somo kamoni ngana ba makambo na système de jeu changé pasteur Congo photo watu ba révolutionner muteba ke ngambo pona lukela ngana sala nini ndengo shema konseka na pesi yo ba finga ba tiola ba na oyo bisa yo beta cop kaka oso bima manager a beau frère o l'équipe beau frère na age mozo bondelo kwa mukolo yoko no manager na beau frère moko petit mukena ko chiffler kwe menga pe pia kele kwa la phone na bondi beau frère umela beau frère pendeli balo za yo abeka beau frère boro sete simbi atarti sapata gudi boro simbi yo ya bata obiko lata kama kasi ya beau frère donc nde bala baba malika tala mboko pona ko lukami fa o fosa ka manager ngamo na bimela komi porte parole ya beau frère ako ça son caisse na bi porte parole tala en tout cas non ya bise makambo mboko tala batu ba place baza ba pasteur ba na raison ba ina yo pour makamba boye l'église za la raté l'église ba ya ngote l'église ba zaka so ba moni mikakatano eza blocage to prier ming to chasser et na likamba ko chasser na we mo nde sala tala so yo kinga bien église moko to ko kende na nzala bo sali prière ti suka babi amen aussi tu ki otondi sa olia sakana vie donc à peu près au lugara fufu oko bima tala na ba no makamba mike sambela nzambe abotelona ba accident sambela nzambe so za malade nani nabikisa yo ndenga bikso bikisa très bien sambela nzambe ata avion beti canon okoki toka parachute wu poza kina molimo sambela nzambe po kota lola sambela nzambe po banguna na ba koka ote mais pona ko lukela yo lipa eza prière te yo kanga so yo kinga nzamba pambola yo e bele bana be giske no tala bango aso ko nzambe na mitifo nte sans problème na ye so bika okuna on a gagné en janvier to comme juillet ngana bebe yo mais on a ba déclaration tout le monde en pasteur John tala le 31 décembre to ke ve au moins na ba église nyonso tout banda ba déclaration ane asika ngayo mbulo nini ezaka simba botola to botola biso botola kanga okanga et ba pasteur bazo ba keno il faut ça on a ba geste il faut ça mona na kate to liya banda to liya eti le ba kolone si la te scotch kanga mate tala d'abord rando a Satan na nzambe côté banda ngana zala comment vous melinga na makambo telinga te banda na yako ya na sala par nanga et puis tumele ki na kilo et telinga na nini na ko sasa par rapport à quoi na no sasa na likamuni na zala wapi ekutana wa bakutana wapi abebe sa wapi telinga na nini neto sana lo banini ndeko so côté ba dissection na ebebi so ko sambeli nzambe n'espère ko mona makambo mabe na mi seleke te ba pema na moite envoûtement ola la ndaka bangungi ko abuso banoke ko tana quartier bangungi machichereka so basuye beleo na ndako eza na blocage eza na ba lien oko makaka bongo open na malédiction opesa mutu fo ba état d'âme na ko kambela mutu te état d'âme envoûtement au moni 207 ya ko beba pine so la nano matite so la kuru loko ba te tracer mon la to ko ketina brikin allez olo mata so ko moni c'est que par tango kitana na tango na témoignage lobi na zaki tenter na bis yo tala ta sasa bo lingi bozo sa nyame na ba confusion likola moins cher ko mata trajet mon la matibi sa mabe ozo ba bloquer na biso bere les arts yo moni excès de prier mingi lukaka te so ko kepa frère sœur mo kuta solo ba fufu molimo etindi ngaya wa lelo molimo etindo passer bongo lobe ko tindo wapi nazo peso ba shimoni ki sasa ko kola ka ndamu loko kiputa kisoba so ba to ko pikwama eza pointer kende challenge match kwata
30 ans, tu as 30 ans. Oyeli poste nini kozala inga na terrain te. Ngana nanga numéro 2. Mais na match pesa la bon, tout le monde a soki match comme kona suka. Tout le monde même ba défenser ba mataka. Wana eza okau ya mibali yo baza ba compétent te mais oyo esimba sute. Mobala ba compétent, moi sina bimaka te. Ye moka kenda raison na sachet na ndako moi sa lambi. A dirigeant moi si selo ndenga zozo personne belga moi si selo comme tel ka ba numéro 9 a tembo ba tchaka bina match ba défenser ba puyaka bango ta. Biso na ba piakero ba to biso yo. Ko je même moi si faut matati na mili. Corner matin. Mère matin. Na se madame ke sanga na rupe ko teka no mapa na quartier ko le sandako. Yo moninga na bisa moi si nanga bikila yebi pe. Mutu to ateka na quartier ko soani saite ko banda pilipili tili kolo kebe za piège. So me ko soani saye to ko lia ni so to sapiaka to defa wa. Soani sande mutu asaki loko te wana bokina kuta bino ti poko to ke caché to ko côté prison. Mais wa teka ka kanga muno ko pesa mutam. Soigner la santé jamais. On a mon habitala na quartier ti ba def sakata 100 francs te ndongo bisa nga. Ba mona ko vendre tongo ti poko adam nini tutu. De bon ngabi dukata bambile kufa lokota bambila wana ko bema ko kwa def sata mapa ya tanda mi piko na mesa chata wi mi piko quartier bela ke marchandise na yo oko defa basikena mapo ko saka nango ah yum toza marchandise na wa saka ni pesa mbila wa tokisi ta tout ngata bikedi nazo pesa ba chema o zamboka mo camouflage o zamboka mo tala nganza na $50 mo be katana na lokota ya ko beba $4 bango to babeta mutkolo na ngana ya kwesa ngana zwa senga yo na repassa ngona ma ya bougie mais na bima nango prête webi combien toi kweli kwa $50 faute na ngate faute ya crise male waka soke belinga na kota mutali boso poso koti la batwa koti mingi ba senga ba changer so ba mbime beka ngana koti et puis so sana ba dola ko senga biloko mabete ya ba kotimbelo miloko minene wana ronyo est-ce que Miki les ça mabumo ba chauffeur qui bien ba bika patron ye est-ce que pipi na bino botokisa oh ba condition boy mutambonga ninga ba condition ngaka bon mais abotie simata na se yo mo suivi na suivi abotie simata on dirait inspecteur Derrick wana bango te to ko chaka ka papa na batini kutuguté de ba ko molenga c'est que budgétaire ye et so ça bongo ko zanga ta 4 fongola te ya ko simba ba sentika ke PDG ye abana ninya clé de contact abana bwana ninya ba bombi ba pondu atoa makoso to ana ngombe to ana revedi daga chelanga moko wana utuna motate chami bale ma to bandika ko tondale est-ce que maman zo dia o changer nga mbongo to bandi siko sika bon na zo ya na tikana ba fongola na sa ni na changer na ya so okebe na ba fongola na yo ba sai sim to golia e pa nzambe za lisumute ba bikisi opeza périmètre sauvons-nous so kimi na zo bisa yo na bina ndenge ya camouflage vie ndeko nanga na ozonga chaque fois mingi balobaka passe makamuso tindaka batu na tindaka te na fungola ba poche bake oza parmi ba baza tika ko se disqualifier na place auto zito mwana ko dinda nani aza kolona ni papa sana ni nani yo joueur lokola ngaba chepso na terrain ko fouter na nga yo mtoko pesa nga faute bi entraîneur c'est quoi ta tinga si ça match yo nanga problème nini mais yo comment yo contrôler nazo ka moi nazo pesa ba périmètre ngana lenga katena peka mututu respect échec réussite yanga lui fait lolola yanga na kokufa nayo pia kanange kipona nini oh ye penda ibite etaninga lataka na lati nini naka ndo somba pantalon bo kumise ko tandala 4 jours nanda ko bali ate vamena tema lipa papi mabanzela nzambe nanda ko nanga bana ba sentir que bomba fufo ya loka bombardement papa solo ye et puis ndako bana batonda katana mulu na ilanga basakana ka tolo polele mimi na kaleson kuta we papa longa chichoyo ke kotika damu te zonga kuna sakana bongo on senti que donc bombarde na pesa yo na pesa ba périmètre tala faut ça tala woni ngata na bana 30 bako vivre na kisasa loka bana Paris faut ba schéma zanga na coaching moi c'est bien oh moi c'est pas il contrapé dans un système de jeu, moi si pas moi si phase à la maman na médiateur ko bomba mobile sinon to ko za la livrer na quartier aussi la valeur ce qui moi si azana yo bien te même na famille na bango ko sambisa yo fait ya ba bokilo ko zana tinate moi si faut pesa mobile valeur to zangi faut défendre yo vraiment si faut côté mobile même chez bango to moni ozo diminuer maman na diminuer te na zo inde fièvre nzo na mi ko longo 4 jours mo 4 le kaki na ndako mo panda sacré libanda ezate tombola toujours mobile
mais moi si ma bende azaka soko zo lié c'est allo baraté soko basi monsieur ça to PC $200 500 000 combien alors ça même pas bande gonaé na ba camarade o ba kutana lopango po babanga kaye asamba tango so ika nzali bandi ba ndambe na rapport mama elibala na kenda ce que batinda ko lingaye olanda ke nani yo moko libala ça pour les meilleurs pour les pires moi ndamba pire bandi ba dégâts au moins attends enfant sa famille renyo po batonga yo na famille na wana osilanga la tobota bana kende fe chaba ya basi côté moi ça ko na famille na lobango chaque fois baninga bazobina yo basimbisa bana balala oh on lui attend le monde d'aller ban pour les improductifs ça la babi ke opena famille pena yeba famille ba yeba yo bilamba ba majorité ba changer pour ba binela ba marier ba ko tikelo ba pembe na makolo ndira entraîner yo ndo batela kango yo ka mettez ça là-bas pousse un peu bani ba soko toka biloko na plateau yo ba zo tikelo ka ki bakula matanga tala ba fo masangu sani no ko remarquer pondo e belé soso ezate ka ba Thompson e kauka o esika mingi et puis ba kata musique ndezo kata crotch ba tutu ba zo tala oh nan mais pas ça, autre soulevé pour moi, c'est très important. Pour le fait que yo linga maladie, mais ça la maladie mo yo linga. Gana nga maladie comme ko bipoti. Bipoti vrai maladie. Il y a to meri qui so melaté et bo makate. Bipoti aya ba kumisa ete nandenga zonga kenda. Ayo kala suste. Azonga za kwa onia ya ka misha zonga. Maladie a négocier na bien mais maladie so zo négocier. Na bisongo c'est tikali faux. Maladie ya bipoti suka na maladie bien kwa bipoti ate. Ngaso bipoti na kosenga ngo chaque année. Oh. Bipoti beli sakate. Bo makate op esila kana safu munganga. So ipesa munganga ezate ko longi na tongo mune simbite maika tango pesa pa izongi. Donc tala bipoti. Donc on a besoin ba périmètre ya schéma ya vie. Ba il faut ba ke pesto za fo ba ndeko nanga le 2020 il faut faire attention. Conseil na personne. Tout le monde a l'air moko motema mabezo matana ba dégro Android. Je te dis vrai. Keba tumso bazo tamba na komba Bible. Mais bazana vérité na nzambe na motema te. Na ko sote. Soko ngo kama na soka Jida mais ma Bible. Jida tambola teya. Mais soka Jida ke ndakali felo. Faut ça l'attention. Est-ce que comme ma Bible ko tanga verset ko teya ba te so bongo di motema to yebite. Est-ce que vraie église po ba mono osambela ka bien faut ça ka prière makasi na butu na tongo. Bongo conduite za mabe. Faut yeba. Ngalo kana kota ka nye na bimaka nye. Dena mutu mabe. Bongo conduite za malamu. Faut ça l'attention. Ko j'ai votre apparence té. Mabe okutanga na sala ngo sakinde difficulté tinenga na sala. Mais na za kolo mabete. Bo kaniselanga mabe po monanga sérieux na mais na changeant vie foyeba. Fi wana ndinga bota bana sengi tata. Est-ce que ça tient la solo? Non. Difficulté. Pas si musumu to beto na mon côté. Akota rapia ko mbote mais ndanga kenda kolala kuna za yombe. Mbongo musuyo so mona ngo $20 $10 mbonga peto sali okabi. Mususu akenda kata 2000 francs par mois les fêti ndako mususu amonika 3000 francs nde babi ke non solution eye bazaka batruko biso na bana makama mike ke bana vie opportunité nzamba zo peso ko mona yuma te soki po osu ko mona baninga pamba te et puis ke bana motema mabe ko kanitira baninga mabe comment na kolingana salo mabe na peso ngape na origine do kam ko mususu to kufa na ko samba ndenge nini na bereru wana tika mutase primaire na tana muto ko yaka deux fois te bako sana batu 1000 bako kananga te mutumta sana particularité na ye comment nous allons senga ko disqualifier face à motif ata problème swinga comment non ina mututu na niveau ko par rapport à quoi deux fois ba mukidi moko na église même bible parce que même Bible na motema malamu ya nini ozape mutu mabe so nani za nani faut ça l'attention on ni checker mukidi to mna lero faut ki yungule ya soki te boboto no moko na webisa yo soki te boboto no moko chelo mbiskadi na boya kama malamu te me checker malamu pe e bomi pe yo malamu no ngo bomisa o nesa ni nesa madame e na damas musiso olambi ko chela ba voisin te tika babanga na solo to tika na lokumu ke o chela bango ba meka so ba ki guma be ba cholibi biso moni mwasi ni aibo lamba te biloko pesa nga mabe moni boboto ko kabandenge mismino zoba mais so bo pimele ke tkela ko banga na solo ma banga sabino apesa bino amanke bino respect za te ngobaka iye penda ta lambi biloko kitoka kabaka te po solo ne tika kizengi na zolo tika meko kizunguzungu do bato misusu yo tika bango ba yo kaka solo na yebisi tika ba banga oka na musika bango na solo mais ko pousse très bien zana banzela penza ozu pena to moni ke o yebi pena ko décortiquer bato misusu to mona na kaka mona to pesa na peka mbote mais kambo ko poussa na nzoto mutu musu pe pesa mbote bato bakamusama o passe ko rien na ina ka mutu te na ko éviter mutu mais na ina été
na boy même na mbote na pourtant on se pesa nga mbote tant que le beta masolo kuna ba ko pesa raison que asola kana yo mona ta pesa mbote c'est to coach na erbo zalaka te donc tout ce ba il faut na barrière azo salir yo oh na mbota ba boy so nga te o pia ke mbota boy kana ye masolo beteli wa wapi aux aventuriers ça l'attention on peut se makambo onde mukileza donc boboto ele kapete na boboto ele kate cheke même kolo mukila cha boboto na midate makamsu feba est-ce kolo mukila ko limbisa sata mais obi ke pas ça maté na yo na koyoka ya facile mais so mutafandi abandi ko résoudre ndo kota na étude à mon que aux en profondeur moi ça paya makasi inde bango ba inde base moi te la pète ça ba ventire bona boy era comédie le te la pète base il le église combien afa ba te afa ba yoka te la pète pe le soko tali système te la pète inde koti et le ngoma kamba molime komi atazo sambela luka na depuis na bima mate ya wana comment ko sambela mingi sa luka lipamba loko ya koma bima luka nzamba ko tindike la partir la courage ba kangama na kangama ti lelo forme mais bima kapé c'est ça est-ce que ngata bla bina ngabo ko pambola manandimi na amen mais na sa ke loko to soko ko pambola ma na nini po mane kita ande onanga to tika makambuko ko na mkatongo tipoko ya petete hein boya ko bimisa na tonga ko pesa rezo bo kimi moy kaka yo muto apesa rezo na 17h ko tombokela yo bo to bima kite siko na poko to lia nini yo moko talo ka inosa mama na pekisa kinga ngamo ka tombokeli nga makolo basali réunion na misu e komi vertige so ngo kende e ko lembalem eringi so pianga mai ko bayaka lo kwa koy okola nsona ko yemba iyo lelelele ko yemba yo kwa soso oyo oso bimena ki sasa ko sana pays étranger otali kwanti ko bungi misu molili puis asuka ka mapo ina kawana oba simba ka mingi petit kede felanga ma papa makoko odefangote ma papa mona ina me mukona mokate nde na mona ka lokwa gâteau petit apesa ka 3 violi aka mokona na petit pesa zo 3 yo mto critique rango mais otindi so toi ki na yebisi yo ba maleo musu na leka na tana misu bena kima mera mokate na ko ako mikona masque na kota na masque on dira assassin na kangane longi ba tu na yo na njoka ngana ko saka ngaza na communauté na landi moins cher amoni keba ko saka te na vie eza compliqué ngana kama bato ngana ko kaka yo te lo beza la penda ndengo zaleli ngatu ngato moninga eza bimpiatu wangila natana biloka yoma misili eza la pamba eza nini ngana adaptateur adaptateur bien adaptateur tout na inarate on ne sait jamais on a kucho zo sale ko komelanga vie eza compliqué na biso ndeko nanga Alain tu peux avoir tout mais loko musuni ba boleza ka pete pa ne ko bima pe kaka mais pasteur conseil quand même na bandeko basi pe génération lelo ya mibali parce que tout le monde apparemment mibali na basi surtout bandeko basi mingi balingi mabala influence bon influence na bala nanga mutu tel po biso ba médiatiser ngo mokili mobimbe ko lobela ngo bon moi batindi ba komi na posa lokumu makasi ko leka nyonso mobali mususu na mwasi au moins napenda fiancé na ya bien aboyi alingi kaka lokumu o lokumu pesa ke simba soki lokumu esimbi te komi na pante tiaka ba dégâts yana mabala mususu soki mbongo ezate surtout na basi tika ta mobali mibali totombaka ba victime ebele mon frère ako sauter soko sali chomoko ebaki te wana perte na bango bien ezaka malamu moi mobali a trompé moi si que moi ça trompé mobali même partout na sango bato mona soki mobali ezaka na moi mais moi ça trompe par mobali ezaka moi passe et soit que belé et puis ezaka na choix oyo moko lingi na vérité balingela ote na pe so conseil sinon tu vas souffrir moralement kolanda moi c'était pas to bika za kitoko mise kingandi famille te mobali famille wana nde ye nda yebani na makambo wana ya l'offriance côté bato na perte yo moninga Chéri Blandine gros bisous mela titulaire à poste sa concurrente yango lelo koma pena ngo ba divorce moi ebele na bala na kanisa ki mingi pe ba osala ki fiançailles ça ba na caractère comment mobali bozana esoka ina mbongo zwaka mesoka ina kwito lo bakate miyo lingaka masanga te fala fertile na ki fiançailles oyelinga mbongo na zume kwito na lingaka ngote pas santika tito bala na natika kwiti olobite
tant que bana comme na kata aya na kucho ote mais kuna ki fait ça ba kité comment parce que ba dege bima caractère olinga pas moi si tant que ki fait ça zo banga so ke bisa ko boya yo o tolera kango ye pas so mona ke ça bete ba comme na ndaka libala bando sala ngo so hotel libala maba le kufi bongo na oh moni clair te bisa moi sinon avant mais bana fiancé so ke simbo ka ba bokabwani ko linga ma si na fraternité o asa na famille mbongo to mobola te moi si pour ngomba te ke o pona bobe te so moni clair te lo baka libela bo bongisa ka pa fo bokota so bokoti surtout que mbongo famille za mbongo yango mingi bazo vivre na makamlo kola ki moyiba puku azana nzala dimina moni lisu muke ko kinzo to ne pas na mokata koti amoni mbimbi na kati orazo mbimbi akolia libanda aleli na kati atondi aye munene ya bodiso komi kaka moya bima tamba ko kuta batika kiye okoyeba makamna zoloba schéma en tout cas donc pourquoi azala pona nzala koti ali dosa muke akoti dibubu olabi misabilo ko libanda po alela libanda ya lekuna atondi aye ko bime komi le yombe siko na yo na basala ni puku pas sans zakate en tout cas ndeba dégâts vie au moni batu bana bere mon frère na ko saote période yo faut ça l'attention na ko sauter na ba frère to tellement to batami na sima kombo nzambe me makambu tozo sala o ya somo na ebisio ya somo memi kolo mukili ezole kelai bato ya contaki na bango andi masute ke bango soki bango moko bato akonta pesa ki bible apakolo bango epakoli bateya babandi bamavanga kopengwa bongo bao basambelaka te nete soki comprendre nga okomema mona aloba wana faut ça l'attention yo moni nga atotangeli nga baleluya nga na église ya liboso numéro 1 motema soko changer te pasi ya pamba nga na koko te église tozopria moni bando pria langi bando okengela kutu telefone mais ozopria lananga alangi oyo babichombo na nga yo na tongona wa izate o vérifier chombo so keza na te so comprendre na opesa ba périmètre to mona l'air moko checker esprit linganza mena courage na to ba nya mbembe akokende copie jamais na puku so ke yinda ko kima mbembe ba ko kange po malembele eleki talaka na so coopérer naye très important talaka nani ozo coopérer naye talaka nani ozo sola naye très bien batu msusu mbote zalaka na musika mais ya nzoto te sinon quoi na mbele sinon te lobby te boye te wana ba ko pakolo mateka nde yango tona l'air moko ekeba tana nga yango oyo tikanga na sisa tisuka oya mataka bis ne bandeli tisuka ta trajet sa mulai soka kon petit suka abanga ka te tika pesa pas consommer trajet malam mais oya matina kota suka kota lopelo wana oka msusu bis 500 ya comment négocier te 300 pourquoi d'ailleurs tuna matériel trajet sa mukuse nde yango keba parce que faut tala oya trajet mukuse to mulai nde yango schéma lero checker. Merci beaucoup, Pasteur John. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Un très beau moment, bien sûr, avec Pasteur John. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous. Je crois que nous touchons pratiquement à la fin de cette émission. Et comme je vous ai dit, nous avons repris avec les boulots. Continuez toujours à nous faire confiance. Beaucoup plus de j'aime, beaucoup de commentaires et cela nous fera énormément plaisir. Encore une fois de plus, clin d'œil spécial et joyeux anniversaire à maman Angela Zavatunga qui fait son anniversaire, la grande dame, la dame de cœur. En tout cas, merci beaucoup pour Naé. Et merci à maman Marie M5 qui représente la fondation Ndé, le cœur de la nation, na Mikiliapoto. En tout cas, merci Nabino Nyon Sotou. Continuez toujours à nous faire confiance. Je crois que pour Naé, l'autre comme pratiquement on a souka. Pasteur John, un dernier message à votre occasion au talent. Bon, mon message à Nabino Mingi, vous s'abonnez de la lobby, la Nouvelle Tendance Télévision. Ndegonangai Emmanuel Mayuna, na Colombis, na Ohio, vous mettez la bambote belé, que Dieu vous bénisse, tout le monde peut aller dans le yebiye, yeyo, donc on a William Anona, tout le monde peut aller dans Strasbourg, papa na 14 gosses, papa na 14 gosses, na Kala, kitoko, chérie Blandine, place aux gros bisous, bambote belé, et puis simbote na yemoko, Prince Murula, base, vraiment sans oublier Kangen Water, Maïmo Mikoloyo, et bima depuis 1974. Maïmo, regarde pour nous voir maintenant star. Tellement que corona yé, bamoni batozo kufa bité to tchelango batunyo nyonso. Représentant de moi à Londres. Donc Kangen Water za Maïmo so zo melango biki saka ba maladie ebele mai ya pamba. Ils en a des sodos qui sont posés ba détail. Betaka plus 44 74 40 44
07 60 wa mobimba madame Kadi soko benge boko sola très bien vraiment bambote belé sans oublier lisusu yemoko ndeko nanga Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud. Zino ça fait la double nationalité. Président. Tout précis bambote ebelé nationalité. Na boza ebelé ba docteur oya Kiba. Franck ba docteur Kiba botel ba tola pete ba façon nyonso. Ba docteur bazo ba doki bo umela place boza na lobi etiana semaki na ba goma o balanda ba tola pete bi boza ngo ebelé kunesa kwa sine na ba kifu ba goma. Donc ba Lubumbashi kutu kolowate Congo Brazza na tiki bino jamais. Partout Angola, monde entier, Europe, Amérique, Océanie, partout. Tu l'as pété base. Vraiment, tu l'as bien fait. Coach Gisno, Bambo Teno Yango, on a place aux Ali, Alain Deleyeyo. Coach Gisno. Vraiment, base place aux Aoumela. Donc, il te sait longo. O Botikali, Nzamba Pambola, tu l'as bino de Konanga Alain Dele. Merci vraiment, Nzamba Sungi, qui te comme casse. Na caméraman Abisso. Gédéon, place aux A, Batikayo. Donc, vraiment, Congo Mobimba, qui sont ma base, Naranti, numéro Naranti Boyebi, 084. 75 18 112. Papa Nanga na ville. Papa Rigo. Na maman Umela. Vraiment tout ça longo. Zambe apambola. Quand il mokil mobimba. Bambo te belé botika la malamu. Merci à toi. Merci beaucoup. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. Mesdames et messieurs, c'est parti que nous mettons un point final à cette émission. Merci également à Success Bar, notre partenaire. Donc Christophe également que je salue et tout le personnel de Success Bar. Merci Nabandegotou au Bazalarana Bisso et Longo. En tout cas, continuez toujours à nous faire confiance. Abonnez-vous massivement. Surtout, cela s'est fait gratuitement. Merci Nabino pour la confiance. Au Bokopé, ça Bisso, Bozala et Belé. Retrouvez Pasteur John encore une fois de plus sur Nouvelle Tendance Télévision comme d'habitude parce que nous avons repris avec les boulots. Merci na Gédéon, merci na Jordan. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Au revoir. Papa, emela barwaye o mabele o yo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko pola nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali
maboko nantimange menwata kampusu ya ngoi ngetadila na kilumbu ya suka zina na ngai kelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba ntango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo poalikati yesu masiya mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha Maranatha kolo akoya